Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé le sus ensemble. Kakande tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazana image moko nazo tchela yo, otala. Yaya, oyebi d'un côté, franchement, naebi sundeni to okolo bate, mais na ochaka image yo otala. Yaya. Mboka na biso degré ya pasi yango zomona bato bakomi kosala de n'importe quoi bato bazosala oyo nyonso bakoki kosala mpona koluka mbongo du n'importe quoi mpona koluka mbongo choix eza lisusu te sadi nazotielo image otala mwana mobali ndenge akumbi cercueil landa na l'image et bongo toloba na sima pour comprendre tantôt qui comprendre te tolanda Tassa makambo Tassa makambo Wow. Tassa makambo Tassa makambo. Donc voilà. Yaya wana mwana mobali akumbi cercueil lokola bassin ya mapa azotambusa cercueil lokola bassin ya mapa nayebi te oyebi esalinga pasi mawa na soni esalinga kobanga yaya cercueil kala ezalaki ata mpona komona cercueil bato mosusu banda okoka komona yango te me lelo cercueil ekomi lokola bassin ya mapa mpona nini douleur ya pasi douleur ya kozanga emploi mutandimi atambusa cercueil lokola mapa amo nayebi te soki vraiment réellement ye mutu azoganga mpe ndenge wana bie babakisika mpe bakri likolo nango ndenge azoleka mais d'un côté tolobela nanu kaka ndenge amemi cercueil wana azotambola nango mais cercueil il faut komema ngo na moyen moko ya bien na ndenge ya dignité dans un camion bozokende nango na esika matanga. Premièrement, ndenge eza wana eza lourd. Eza kilo. Eza kilo. Eloko ba memaka 4 personnes ya tore ango ye moko. Tala degré mboka ekomi, tala niveau pasi ezo mema population, tala niveau tozokende plus bas. Biloko boy. Car na RDC ndo omona ngo oui ndimelanga. Rien qu'en RDC, tu peux voir des choses pareilles. Rien que chez nous. Yaya, tala kota uti nango a Toki. Faut mezo sala pas. C'est-à-dire, yaya kozonga mboka wana na ebite. Kozonga mboka wana soko lingo zonga. Bandeko obo bima, biso batuto bima. Soko zana projet ozonga. En tout cas, tala bien avant ozonga. Décidez bien avant ozonga. Tala ozana combien na poche. Na mdimi penda ke souffrance balobi souffrance ekoti na Kinshasa na degré moko ondimate na degré moko tu peux pas croire. Donc voilà otunge to laksabino ngona ba émission na biso ezokota yaya na ebite yo okoloba nini na kati ya image oyo. Vos commentaires sur clavier to ebi pas trop mais ngape na laksika abino omona degré ya vie ya batu ndenge ekomi esali mawa pasi na soni soko moni mwana mobali akomi koteka cercueil mutu azotambwa na cercueil lokola bassin ya mapa na kati ya batu boy amese ke y a un danger
c'est que na mboka wana mais souffrance et que vraiment na degré moko impossible ou bato ba okoka lisusu te bato etikali bandozala bon na ebité. Merci quand même bandeko tout ce qui saka bongo. Vos commentaires sur clavier et que ça la biso bien. Soyez branchés, scotchés, cimentés sur des shows de Nar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV à la réalité. Aimez, commentez que ça la bien. Et ça qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, by M. Zakoya. Ciao.